Au monde ba chrétien baza avertité. Mokili à la cercle té nous na globe terrestre, mokili à la cercle té. Mokili à la carré. Ah oui. Mokili za carré za na cercle ante ni ba tia mokili na globe terrestre, mokili za la boule té mokili à la carré. Balba qui ne touche pas mais ouais. Qui n'a pas le droit de toucher ouais. On parle, on s'adresse au diable. Il y a des gens touché ba wenti. Sur verset on a battu bazon ba pesa pas ba pasteur. Ba pasteur ba comme ça on verser na bango pour na ko intimider bandimi, pour na lengi sa bandimi. Parce que ce que maîtriser spiritualité eza passe un ba longole musala, ba bengana na libala, ba ni ba kufa, mubala wa kufa, abongite na mokili vie baby. Donc à mon net normal, moka na nzambe salama. Moka na nzambe ko kisama bomona. Moka na nzambe te. Si tu maîtrises la quintessence, la spiritualité, la géologie, la christologie, la pneumatologie, la démonologie, o maîtriser biloko nyonso to wana osimbi yango na maboko. Nde mona bato tala, ngaye. Mbongo na poto en échange de mbimbi na kin. Tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo wa shingom de tolo ba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pour na ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 ti likolo obengi ndeko na yo aye azui na kini ba ko servir bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh. Ngulu. Toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele po pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso. Ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est du sérieux. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
Voilà, bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble. Oezalara Bongo, présenté toujours par la votre influenceuse Sarah Tola. Alors, comme invité du jour, Yambelabino Lelo, le prophète Mobiki, ici, docteur Patrick Bénidiciel, Lelo Torolobela, le mystère de la quintessence. Comme on a beaucoup de choses qui sont comprendre avec profondeur. Donc, thème n'habituel est comprendre avec profondeur le mystère de la quintessence. Qu'est-ce que la quintessence? C'est ça. Pour redécouvrir, on a 4 émissions où analysons tous ensemble. Et là, on a le prophète Mobiki ici, docteur Patrick. Alors, sans plus tarder, je dirais un grand merci à Bandeko et Bazo accompagné sur l'émission Oyo. Na moni présence ya Tadi Ngalapa na Pesiombote, merci pe na présence ya papa Diego Milito, pourquoi pas pe na Ferdinand Bochouale na réalisation un américain perdu au Congo. Merci na bon délivre bon qui derrière la caméra. En tout cas merci na ba meilleur fan du monde, na ba abonné na biso, ba vrai na nganyos tout au bolingara émission où analysons tous ensemble. Alors Montréal ceux qui vraiment osent même langage nanga. Na osenga na yo fungola biso plateau, j'ai dit bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarah Tola, grand esprit, première dame. Tolba ngobongo po toyebi natina étoile ya blenza mba pesa yo. Nzambe amatsa yo, nzambe atombolo lisusu. Merci pour na koyamba biso susu na émission munene oyo analysons tous ensemble, émission à caractère évangélique, à caractère disciplinaire, à caractère social. Pour nous informer surtout le peuple congolais partout dans le monde et puis banana nzambe bayeba bozindo ya makamebele. Merci. Merci docteur Patrick. Le ministère de la quintessence et ça na bande ko belé na banda kuba kolanda bazo kamo oyo me bazo ebate la kisinini. Okoko expliquer biso qu'est signifie la quintessence. C'est quoi? Et sur le plan spirituel, sur le plan scientifique, la quintessence est la xanini. Merci beaucoup, maman Sarah. Tant tout le monde a déjà quintessence, tout le monde a quinto, quinté. Il y a 5. Quinto, 5. Tiercé, quattro, quadra, quinto. Tout le monde a déjà en langue 5. Ils ont en latin. Latin. Alors, quintessence, cela veut dire que non, 5 matières, 5 domaines, 5 mystères, oyo esimi univers. Parce que mikolo yo nalbaki na bani côté ya bato spiritualité. Ce que comprendre spiritualité, nde okolongwa na kati ya souffrance, na kati ya misère oza nango. Problème ezo salo ezanini. Tellement ozo comprendre spiritualité ou bien ozo négliger spiritualité. Spiritualité zate biloko oyo bato banzame moyindo bayaka otea na télévision spiritualité te comme bato na kindoki. Wana za spiritualité te. Vraie spiritualité za onga na otea parce que nazo te bato 1 en géologie. Na yo déjà tolobela déjà christologie déjà étude ya Christ. Tolobela eschatologie na parla maramba signe du temps de la fin ba reconstitution à 3e temple ndengeni Jérusalem par Donald Trump et zongaki capitale na lobela maramba belé na lobela maramba bafomi na lobela maramba belé a eschatologie na tolobela ngote eschatologie tolobela mais na ba détail était étude de signe du temps de la fin avant pendant et après eschatologie. Donc ceux que notre zongi la on peut tolobela on a ba détail sur ce belé tolobela to ba pneumatologie yango toloba lelo. Donc en géologie tolobela ki yango lelo to ke na pneumatologie nde yango wana na kati ya quintessence tozomona 5 biloko o esimi spiritualité. Na quintessence tozana air mu pepe na français le vent souffle ou bien air. Tozana l'eau ezana mai o ya nase ezalaka mai monsieur ezaka likolo mai monsieur ezaka suspendu. Mai o nase babenga ngo les sources des abîmes. Mai ya likolo babenga ngo pe les eaux des cieux. Mai oyo ya mokili yango wana pe mataka likolo dans l'espace babenga ngo la pluie. Il y a aussi ezana phénomène monsieur ba vapeur. Tokolo ya bloc wana là nous voyons l'eau. Il y a ce qu'on appelle encore le feu.
et le mystère y a fait na ba dimension ebelé. Comment moto ezali armé, comment nzambe lingaka moto ezana kati na biso, comment nzambe asana biso moto, comment nature nde mo ba ndunda biloko nyonso po ekola, il faut présence ya moi. Ce moto ya te ekola te. Et donc l'air, l'eau, feu, terre. La terre et les bois. C'est ça la quintessence ou est spiritualité. Au monde bois nzete des abo Salomon selon la banzete. Nenga au monde banzete nzete za ba vertir ko bikisa mutu. Prophète Isaïe ebisi roi Ézéchias. Ozo bika nzamba bakiselo 15 mais kamata ba poso nzete. Si ango na nzoto na yo obika. Muli ba médicament ki signos to melana mukili banzete. Mystère ya guérison va nzete. Na jardin de den bandel banzete. Ti n'apocalypse na fin du monde même na l'eau l'escato okeni banzete zali. Ozomon et la terre, on va parler de la terre. Terre où ezali na mabele awa mais l'eau la to okende ba ben on peut une nouvelle terre. Voilà la quintessence comment on a expliquer le mystère. Alors mutu soit akoma na dimension il y a comme maîtriser ma quintessence ou soit à comme payer moko mystère ya quintessence. Voilà à quelque sorte comment on a expliqué dans mon détail na simbi parce que ça comme moko batwa yo karaté batwa ebité nzoka mokil mbimbe simami na quintessence. Quintessence wana ezana 5 ministères, est-ce que ça biblique? Mais oui, maramnyos na beza bible na kata bible. OK. Babi Dieu sépara les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. To mai Bible dit que nous attendons Noé. Nzambe anoki simvula likolo et les sources des abîmes et bimaka et bimisaka mai. Donc mai bomaka bat natanga no utaka nase utaka likolo. Mai za na Bible. Dieu sépare les eaux d'en bas et d'en haut. Makambo air babi que notre Dieu yangonde tolobela lelo. Babi que notre Dieu souffla dans l'homme. Et l'homme devait un être. Mutakomi mutu. Makambo mo pepe neto lobela. Balobela na Bible. Makambo mabele nzambe ebisa Abraham abiboy Abraham. Bana na yo bakozaba graine de sable de la mer et bakozaba étoile likolo. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, maman Sarah. Balobela on a muki. Donc on mutu po azala quintessence maman Sarah. So que mutu maîtriser maman quintessence te il faut maîtriser terre. Ozomona terre ndenge ezali na mabele balona ka yeso opesa parabole ya makambo kolona abi mutu moko ke kolona na mabele ebimisa te po aloni likola banzube mutu so ko lona me aloni likola mabanga oh mabanga ezapeka mabele me o eumela mystère ya mabele mutu so ko lona na mabanga mabele malamu balobela mabele e bon makama moto Bible dit que non. Il dit au sujet de ses anges, il fait de ses anges un vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Et Bible dit que Dieu est une muraille de feu pour Israël. Bible dit que c'est par le fait que l'Éternel exerce son jugement. Nous avons jugé bandoki. À cause la moto. Nakati ya moto zakana akitema il y a la condamnation. Moto mona kana Sodome na Gomorrhe. Ezika na souffre du feu. Au moins il souffre ba ça la kana ba shoba karbiru wana souffre wana oba soudelaka. Et uta na moto et uti na lola ekiti. Et puis li fait le ezali lac du feu. Donc quintessence c'est ça la carte de Bible. Au moins ba chrétien ba za verité. Il y a un maman Sarah na c'est une introduction makasi. Expliquant batu penza bien genre émission ou spiritualité n'ento côté lango. Parce que si on maîtrise spiritualité, ils passe un, ba longole musala, ba bengana libala, ba ne ba kufa, mubala kufa, abongite na mokili vie baby. Donc à mon net normal, moka na nzambe salama. Moka na nzambe ko kisama bomona. Moka na nzambe te. Si tu maîtrises la quintessence, la spiritualité, la géologie, la christologie, la pneumatologie, la démonologie, o maîtriser biloko nyonso to na osimbi na maboko nde mona bato tala ngaye bato ba occultiste ba ibi biloko occultiste ba sai la makambo mais ba chrétien ezana na kata Bible mo ndega ne otuninga wana ba chrétien belé ba mituna peka ne bon quintessence ça na Bible maka moto yo kango na nte oyo kango na nte ndenge nini mais biso tozo yebisa yo. Au comprenant mais émission analysons tous ensemble et pour ouvrir mato ino misnayo
Oh, problème. Oh, ba singa, ba lien, ba blocage, tout ça. Ozo maîtriser quintessence. Talanza m'a ebisi nyoka. Albi nyoka na pêche au pouvoir. Oko lia mabele. Mabele za batu. Donc nyoka ndenga za wana alia mabele. Donc nyoka ko boma batu, ko boma ba chrétien. Nzambe muta pesa e pouvoir wana. Si vous so maîtriser. Or, il y a encore un verset biblique qui dit le serpent vous mordra au talon et vous écraserez la tête du serpent. Yo yebika que no makambo nyoka ko soa. Mais au bout que no ko écraser. Dans la verset biblique que no le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Au début que version est l'axinine et l'axine que non malheur est comme atteint non. Mais chrétien au comprendre à cause de français. Le malheur atteint souvent. Cela veut dire il y a qu'à périodiquement atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. C'est que délivrance c'est toujours. Chaque jour délivrance c'est vendu wana. Surtout le malheur est écouté délivrance c'est vendu wana. Malheur écoute. Voilà le verset biblique babi que toute arme forgée contre vous sera nul sans effet. Déjà parti à usine tant va forger en haut. Et comme déjà, mais comme dans mon pétou na lingala, permettez-moi peut-être donc, ezangi songe, eza aiguisé en français, voilà. Déjà na usine, arme et bête déjà été. Mais toi, ba beto arme na bandoto kotio na nzoto, pe na nzoto bo bando bela, vie baby. Donc tu ne maîtrises pas la quintessence. Yango na mama Sarah eza émission moko ya kosakana te, to kinongo point par point na kati ya quintessence poni quintessence moko. Tobandi ko lobela yango ti to silisi yango na nyoso tout pour bato ba otala biso ba landa ba comprendre ba ko maîtriser ou soit ba comme ma quintessence wana monosens wana. Est-ce que différence c'est ça entre quintessence na christianisme? Oh, quintessence christianisme maman Sarah, christianisme est du Christ non? Christianisme ezali bato ba landi Christ. Christ lui-même, Christ a juste ba mabele. Et ça, ok, ce n'était. Yes, je ma belle à Saint-Sina Soimai, na ma belle, à Tina Missamutu. Yes, je mutu, à Tina Bikende, que qu'on a réservoir à Siloé. Yes, je comprendre mystère et quintessence. Mais, et comme ça, un pasteur, moi, en France, un pasteur, moi, tu belé, surtout au là-bas, même la pratique à maï, tout ça là-bas, maï, ngana bien en maï à fire, na sami là-bas tout, somba maï à fire. Ngana, ceux qui m'ont dit, moi, Tina, quintessence, au lokota ma belle à Moka. Makambo simba te zoya yango na kobondela pona on a salba cérémonie à mabele na ko zwa mai asa na ko la huile d'onction na ko la banzete oyebi keno na sur le plan spirituel biloko nyonso to simba kaboy to ko komisa ngo spirituel tala bato ya Moïse et telimboy kaboli mere bato ya Aaron ba tia na temple lobi na tomba ya kotala boy bato e boti ba fruit ba kotala boy ba fruit yango zaki nzete ya amandier. Donc Aaron na tamula na nzete ne wana ba ba te na nzete ya amandier. Ozomona biloko nyonso to na christianisme na mambo ya quintessence ezali contraire te ezali loko moko ba chrétien de ba yeba ba mona ko magie te tant to le mambo angelologie na kumisi nzam na mambo étoile mama Sarah ba comprendre ngo oke bato bazo benga ti lelo pour mambo étoile papa expliquer nga na étoile la couleur nini bazongi sa étoile ndenge nini. Ou peut-être maman Sarah, il faut on est récapitulation il y a makambo étoile parce que via batu et venu na mambo étoile aux hommes. Donc voilà comment on a expliqué christianisme na quintessence et ça que ce n'était et c'est loko moko yeso ya zo saye langu yeso ça les quintessence à bible que nous va Saint-Esprit akita officiellement babi Jésus-Christ s'est envoyé deux de ses disciples. Il leur envoya dans des villes là, où il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Avant Saint-Esprit quitta. Jésus-Christ a compris que tin bango tinel bango na mpepe wana bakende ko travailler. Baké kuna babi que non, ba demo ba bimba tosi ba yekoli bazungu ne sengo ba ebisi Yesu abi. Même les démons, nous avons vu les diables tomber comme l'éclair. Les démons nous sont soumis. Au monde. Donc voilà, christianisme na quintessence eze loko ya kokabwanate et za eloko oyo ezali jimele. Quintessence eza réservé pour na banani. Quintessence eza réservé pour na batu moko boete. Keno ba pasteur ka ba maîtriser domaine ya quintessence. Ba sa la kangote. Bible zo ba keno voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi. Ba pèse pouvoir ne pas pasteur. Tiens. Surtout, Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Yo sota il a pasteur. Yo posant le pouvoir bon.
na avion yo matin avion kuna téléphone lelo komo le avion kale bando le kanate oza na problème oloa passer à imposition maboko yo moko bonde la kuna ozomona net verset o balbara ne touchez pas mais ouais ba pasteur bela bandima bangaka hôtel version les concerné ba pasteur et concernant ba pasteur te to yeba on a quintessence ah ne touchez pas mais ouais qui sont les ouins sont seulement les pasteurs non muto yambi Saint-Esprit aza déjà ouin parce que mon centre a symbolisé le coup la mafuta donc mafuta sopanel muto na comme pe ouin ba ba ne touchez pas mais ouais qui n'a pas le droit de toucher ouin on parle on s'adresse au diable yene muto ko toucher ba wenti so version na bato bazon ba pesa pa ba pasteur ba comme ça on verser na bango pour ko intimider bandimi pour na lengisa bandimi. Nous sommes ici dans cette émission analysons tous ensemble en qualité d'homme de Dieu en vertu du pouvoir qui nous sont conférés tant que docteur de la parole de Dieu le prophète Mobi c'est lui qui parle prophète angeza prophète te na moni ndeke te prophète angeza ko interpréter parole de Dieu avec profondeur ta la prophète Paul bat babe ka apôtre Paul menga nazo qualifier le quoi prophète Bible zo ba kenon nzambe Moïse abisi nzambe binzambe kotambula na lingi tende no bima na peuple oyo na Égypte na lingi présence à ange te na lingi yo moko tambula nanga nzambe abina otambula na yo na moyi na colonne de nuée na butu na colonne de feu to ebibi sonso ke non baneza batambula na moyi na colonne de feu colonne de nuée mais apôtre Paul loko la prophète Bible zo ba ke non ayeko babi il y avait un rocher spirituel qui donnait de l'eau à boire aux enfants d'Israël et ces rochers-là marchaient. Ces rochers-là les suivaient. Au moment du prophète Oyanga, dont le apôtre Paul a interprété ce que parole. Bino bokalise bono mais la maille. Maille on ezaki loronine, ezaki Christ. Au batu bakasaka que nous y a un Nouveau Testament, l'Ancien Testament zalaka déjà. Oui. Aux monde. Alors biloko wana ndé ngwana biso to aka ko interpréter ni. Na kolinga pe obongisa mission moko na pe explication à 5 ministères. 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. N'expliquez pas que non apôtres, bandara wapi, asuka wapi, Moussa na nini, asarga nini, rôle na nini. Les 5 ministères et missions si les 5. Pour analyser tous ensemble, il faut attirer la Bible union soit maman Sarah. Et ces missions sont des missions menino. Voilà comment on a pu expliquer makam oyo ya selon mutuna otuninga. Bon, voilà. Naolinga siko awa to parler vraiment de la première quintessence où Ezali Bongo. Mon pépé. Mais avant de répondre à mutuna wana, la pneumatologie ezali. Pneumatologie, maman Sarah, ezali étude de l'esprit. Tout le monde a pneuma. Pneuma, tout le monde a vent. Ndé angwana iska inspiration pesa bat babenga eloko wana etamsa mutuka pneu mon pépé pneuma. Na qui latin pneumatologie étude de pneu étude de souffle étude du vent étude de l'air mon pépé evana na 4 coins mukili à la cercle te nous na globe terrestre mukili à la cercle te mukili à la carré ah oui mukili za carré za na cercle ante ndi batia mukili na globe terrestre mukili za la boule te mukili à la carré. Parce que ce que Ézéchiel chapitre 37, Nzambe ebisi Ézéchiel prophétisé mon pépé euta na 4 coins ya mukili 1 2 3 4 nord sud est ouest. Donc mukili zarande carré et zara cercle te na ebité bato ya histoire bato ya géographie ko bimisa mukili ya la boule na ebité wana bato mais si le plan spirituel mukili ya carré et ça on est que non ndenge na classe to yekola babi que non la terre tourne autour du soleil. Nous avons dans la Bible, c'est le soleil qui marche, la terre est tellement sigamoko. Ne Josué a tellement ça moi que non le soleil. Arrête-toi, tellement. Ne moi que nous Bartimépe a tellement ça qui mouille. Jésus-Christ. Notre soleil marche, cependant, c'est un samoukil babi que non, c'est la terre qui tourne autour du soleil. Maintenant on voit bisa peu tout le monde a mouillé. Et bimi et lali. Et tambolaka. Mais babi que non la terre tourne mais ngana boyi biso pe que non tant na maman minzoto pe to landanga bien te minzoto la la te monde to za minzoto za opela minzoto pe la la te voilà donc pneumatologie c'est ça l'étude du vent l'étude du souffle l'étude de l'air. Voilà ma première question nangai et puis
Total temps na biso soki ezali tokota tina deuxième question. Parlons de la première quintessence ezali bongo l'air. Merci beaucoup maman Sarah. L'air mon pépé. Mon pépé, maman Sarah. Oh. Soki mutu a maîtrisé étude ya pneumatologie te. Yo zo landanga. Oko évoluer te. Yango ezala bato mususu a rotikaka mutu a pousse. Atikali mutu moko nase. A maîtriser ma amoyo te. Omoni mai. Mai ezali composition, il y a deux mélanges. Il y a l'oxygène et il y a l'air. Mu pepeza na kati ya mai ndio mona mai wana. Ouais ouais. Yango so tokisi mai. Mai s'évapore te sili. Donc mu pepe keye memi yango. Mu pepe eza na capacité ya ko silisa mai. Moto eza na capacité ya ko absorber mai ko memango likolo et memi yango transporter, mais mu pepe ka usaka mai, mu pepe. Na bandi na Genèse. Bible dit que nous Nzambe a salé première quintessence mabele. Pour que nous mabele ezwa vie. Babi que nous quand Dieu créa Adam, Adam azalai kaka être moko avant wana keko. Dieu souffla dans ses narines, Nzambe azumu nona tout sina bazol na ye. Babi que nous l'homme devait un être vivant. A commis vivant, vie côté limutu. Ndengo lobi na to banano na mu pepe. Mu pepe sa vie. Makamno esimba te pour poser mu pepe te. Comme nous aussi, pour aux pneumatologie, Dieu souffla et la vie entra dans l'homme. Nous sommes comme être vivant. Au monde que nous bando bande cop na yo commerce na yo. Et aussi mbate parce que aux ana mu ppt pneumezate. Bando qui va retirer yo. Yango so ba retirer mutu souffle mutu akufi. Tout temps na nous awa na nina Genèse chapitre au mona important, Genèse chapitre 8, verset 1. Bible dit que non, Dieu se souvient de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Donc, mai oyo bimaki nase à ma belé. Mai oyo ya vapeur banova na ma belé. Na mai oyo utaki likole kitaki. Mai ekoli et s'agrandir. Pour moula Noé et ça la 40 jours mais Noé pour masoué kita na ma belé boye. Une année. Ah? Oui. Une année. Alors Bible dit que non pour mai ane kauka. Nzambe a soufflé mu pepe. Mu pepe silisi mai. Et zongi si mai likolo zonga na likolo. Et zongi si mai na saison na nasi. Et zongi si ba vapeur na bisika na ngo. Mais oui, yango na Genèse chapitre 8 verset 1, na bité sona bande otanga. Dieu se souvient de Noé, de tous les animaux, de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Mai ko yokate sur mon pépé, mon pépé a mon kolo mai. Ah bon? Oui. Yango na vie na yo, il faut le souffler. Yango na Jésus-Christ akangi ba yekol mi bali, il souffla sur eux. Yango mo ba pasteur to son ensemble la mutu. Recevez. Recevez. Si les plans spirituels tant que ça la bon mot, souffle les eaux côté na vie na yo, vie zo changer. Yango na spiritualité za matéa auto lo la mikolo. Yango so na bon de la pona mutu, il faut lingana souffler sérieux. Même à distance, mon pépé nanga, nzamba ebi yango. Tant na ko souffler sérieux et ko longola malade. Et tant to no kola bama ba no sabiso ba pratique moko omona soki ozana rim ako benda na zone na yo ou bien ako tindika mpepe na zone bim na munoko bako fulo na matoi les soufflements même atata ba pirijaka o pirije mai sangana mu pepe et ko ta peut dégager biloko na kati ya libumu il faut mu pepe ko ta ba faire na domaine na mamnyoso salaka s'il y a pas le vent tu es une personne morte. Raison pour laquelle Bible dit que non, Moïse étendit, on a Exode 10 verset 13. Pour maman Nathalie, il a appelé ça va verser. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Quelle essence monsieur tolbela nzete. Ozomona nzete ça makamu, bat ba négligaka. So mon pasteur atamuna na kan, ote asemikisi abaniki ndoki. Te baba samila. Bana Israël nyonso tout. Banoza na banzete. Culture arabe, culture juif nzete. Ba est important c'est on a ndako no ndenge za bumo ba dessert ba bois. Faites attention. L'esprit peut s'incarner dans ba dessert ba bois.
au moins tu que comme obo ya moi que no tu que comme obo soit ya basuku soit ya pende soit esprit ko kota wana pe tambul pe lobby parce que ezali eloko moko na kati ya bloc à quintessence Moïse a tomboli nzete na ye et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur les pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. Nzambe tango Pharaon azoboya kobimisa bana Israël. Nzambe afuli mo pepe butu mobimba, mo pepe bimisa ba sauterelles. Ba ko lia ba makasa nyoso mbuka wana. Pharaon azomona ba sinyo etindika etika bana Israël. Il faut que notre souffle likona yo. Ba signe moko o ezali bilemo na Nzambe et se manifester na kati no po munguna tika yo. Et soki que no ozu mu pepete asika. Vi na yo kozala transformer te. Ta na loba mu pepe awa. Mu pepe uta na munoko. Munoko ngo ba nani ya basel na Nzambe na spiritualité. Ndeto mona kala bato no fula bato mu pepe. Mais ata banganga. Ndo mona que no ezakata ba mamsumo lekana kati makolo leka fulu. Nde bando benga papa mba fula ngenge afula kabatu. Bango bazo comprendre importance ya mu pepe afula kabatu. Petit na fuli yo. Mais vous comprenez ngote vous comprenez le beluana te. Bozoe batte que no ezaba spiritualité ya ko sakana te. Bato wana ba renya ba koma ba étoile makasi na mokili, batambula partout dans le monde, ba dominant, ba simambongo po ba ibaki importance ya ko souffler. Et puis bato afula ba redi a Messi, Bastino, ba nani ba et bota ba génération pe lelo ba kanga mokili. Parce que ba ibaki importance ya souffler ya mo pepe. Et pona ko clôturer makamu o ya souffler. Bible ezoluba na Nombre chapitre 11 verset 13 et puis na Jean chapitre 3 verset 8 na Acte 2 chapitre 2 bat ba otanga ona ndako. Na Nombre Bible bi ke no ezali na peuple moko ba ramasi. Tant bana Israël ba bimaka na Égypte. Ba bimaka bana Israël te. Na ba étranger na ba égyptien msu balanda bango. Ba boya pe otikala. Et ngana kuma na camarade de papa Diego na tikala po ani. Ya comme na mbongo tikana landai. Et Nzambe visité mon tikana landa bango. Ba bima nengo wana ba peuple ba zobe mo ba ramasi. Alors bango bando kolia ba misuni ba ngombe ba blomo ndengo wana. Bana Israël ba olia ka ba man ezokita. Man ezaki ensemble man na expliquer man à où comme on a man ngloba c'est quoi ça? Cela veut dire quoi? Et comme ça oui man à où cela veut dire c'est quoi ça? Et comme ça bana Israël biloko yutu wapi? Donc de boka mwana comme on a man like si to kamwa kaka to kamwa biloko ni bando kita 3 litres et demi pour na mutu un homère qui veut dire 3 litres et demi oye kita pour un individu il faut lamba mukolo ngo tout ango ko puso lamba on za gâteau na farine o lamba le même jour so la lobi bimsi ba kusu oya yo eza ya mwana te ya mwana eza ya ona kuna te mutu na mutu 3 litres et demi aye tous en analysons tous ensemble. Alors babi que nos peuples wana tellement no lia misuni ba mo pesa bana Israël pour ça bana Israël ba Moïse tous on a besoin d'Égypte kuna ba concombre bloka bien za kuna à partir la peuple wana ndenzamba siliki bana Israël ba big no tous on a pour ça to lia ba mbisi ba misuni nzambe ça va promettre zaté Moïse ba tsetembe oki ba mona nga nzambe a soufflé mon peuple na mon peuple mbisi ba mbisi 2 mètres donc mon kil ba bi 2 coups za awa tiawa donc 1 mètre et demi quoi. Donc bambisi sema kusha awa ebimi na zone wana nyoso bana Israël bazalaki à partir de mon pepe soki ba souffler mon pepe na ngambo no na vie na yo capacité ezali que no mamune simba te bana ko simba e mata amen eza musique eza domaine nyoso tout eza commerce atoke na poto luka mikano ozwate parce que ba souffler no liko na hote sur ça la bateau ba maîtriser spiritualité ko biso a prophète Mobiki Siboy. Nena bondeli pona yo so na bondeli pona na souffler liko na yo mu pepe ko tinda que no et appeler à l'existence les choses qui n'existent pas au monde maman Sarah peut-être yo monaki quintessence au négligeant qui t'aime oyo mais ezala makambe belé o evani na kati ya mu pepe to komi sikoyo na Jean chapitre 3 awa Bible bi le vent souffle où il veut au monde so ba pepe mu pepe comme mu pepe obano souffler esika solingi batu mususu territoire a poto esimate e lingete po anini
okota mama musique et simba ote po anini okota politique et simba te po anini pour komina mupepete il faut biso to fula likono koma mupepe to fulo ngenge bibo bi que non le vent souffle où il veut et attendra les bruits mais tu ne sais d'où il vient ni où il va il est né ainsi de tout homme qui est né de l'esprit omoni soki muto abotami siko na molimo bako yoka ka mupepe uti boyi donc origine na muto mo comprendre les athées ono muto abimi mikolo o politicien abimi aza brillant o muto mo komi elombe a famille ngambe a famille akomi ko soutenir famille bako yebate o uti wapi babi on ne saura ni d'où tu viens ni d'où tu vas bako yeba pete o kende wapi obi ma sa raison ba mususu ba yeba mageno maman ça va penda uta boye muto asale azabo et tout ça bako bloquer pe muto na source pour que nous makamuno pe simbate mais soki que non na mamakete sens oko molimo oko mopepe to souffler le kona yo bako yeba siko utiti cela veut dire nzamba ko cacher origine na bango origine na yo bako comprendre muto atino na poto bako yeba te no mobali muto asalo bongo po ba to so ba bi muto asunga kayo bako combattre muto asunga kayo ba bi producteur na yo papa Diego bako combattre mutuana mais so comme mupepe ba comprendre na soutenir yo ba tuna qui sont derrière lui ba oyebate ata ba yebi moi ba simba exact parce que okomi mupepe et puis ba oyebate est-ce que okene po ba tumuso ba total so muto abimisika album alboso asuka na nzela ndenga kepoto mo ndenga bali bongo to zela so abota e bon so abota beaucoup la bango wapi e abando tonga ndako total esila te donc baluka ba suka na yo mais muto ba souffler liko na ye suka na ye ba koko yeba te donc yango mo so bani makambu oko progresser oko kende oko zonga makambu nyo siko simba balobi ke non ba ko ba esika utite esika zo kende te ba ko yoka kaka ba eko na vi fo ba yoka kaka ba eko asombaki atongaki mais ba comprendre te azwaki mbongo wapi so ba comprendre que no azwaka mbongo awa alibitumbe c'est X ba ko bundisa mbongo ba ko bundisa ye oyebi kutu alikai kutu atonga kayo mutongo bon ngana sunga kaye ngamna benga na poto mo songa na bala atonga nga asa maboy ale pa akati maramoko siko komina mo pepete muto ko mo pepe za protéger yango na quintessence na spiritualité mo pepe ne monsieur ko ya tokola to ba nene ba koma mo pepe puis ba se conserve ka ndengeni. OK, voilà. Merci beaucoup vraiment docteur Patrick émission qui te ko za munene makasi en tout cas prochainement to avancer car sur mon pépé n'engolobi n'engeni nioko comme mon pépé ne pour concevoir mon pépé. Alors merci beaucoup vraiment na bande konyon sto bozi occasion en Rolanda émission qui toko analysons tous ensemble. Docteur Patrick n'aimte so roza na moi message moko ya suka pour na bana nzambe pour na bande konyon sto ba Rolanda ona ngonga o. Merci beaucoup maman Sarah message ezali boy. Libota na nzambe ba kola. Batu bazo zoate parce que vous senga ma Bible vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il faut y ba spiritualité na lobela ki mukwana code d'accès spirituel. Ba mission nengwana il faut bolandaka ba mission eti ya boyi. Pour bokola na molimo bo comprendre. Comme ça tant on va nous prier. Et maman ça na code d'accès spirituel to si c'est ba mamusute. Ba différence entre la prière et invocation. Mutako samela pe mutakala mutako samela makolungu babiloko wana nyonso mama sala kotela ngango na expliquer batu babiloko po ba nazala posa ne batu ba kota na spiritualité au sengi mbamoko zui na bondel po nozui ya nombala moko sinon te batu banduzaka ndengwa bazo souffrir papa na luki ba prophète na bengi ba pasteur na makam nazana ngo nazo bota te mais ozo maîtriser spiritualité te bana ba uta na mulimu mbongo uta na mulimu yo ebite no mbongo wana nezaboy mbongo nyoso mona mbongo nyoso mukili ezana démon gérango comme on est maman tant on la démonologie ne boye bango alors nzambe pe asailaka ba esprit na ye ba esprit ya nzambe ande ba ange biso pe toza ba esprit o nzambe utilisaka biso so nga sa opération alors boza na confiance na biso bo benga biso to bondela pona bino condition za mongo te
pesa un bon pour na bondela pour na oté bibo bito zo ko fele to pesa fele na c'est un bon point moto a malade azobela papa bondela pour na bikal pesa mongo tinda code obimano na mbeto pitana ba mai ndenge nini ozana comment non nous devons travailler pour Dieu et c'est Dieu qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, c'est lui qui est notre patron, il va nous payer. Voilà. Merci beaucoup, Dr Patrick. Merci beaucoup, Nabande Konyos tout Bolandi. Vraiment, émission au Naboke Bignonso. Tokutani prochainement, na thème ya sika, na rosenga na bino ete bozala vraiment ebele wana pour na koluka komatisa dimension ya spiritualité na biso. Merci beaucoup. Au revoir, à la prochaine. Better, 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 better,